Tu es bino nani artiste et musicien oiseau Pathé Monde Congo Brazzaville Angola partout na minute oyo azanani aza artiste et musicien lelo boyo kanenge nini aoyemba to confirmer ya solo ce qui ezai na ba disque to tozo ka chaque jour oiseau beta na kati ya orchestre ya inani le maestro Fa Brigaz beta masolo na artiste nae oazana comme mutu alati bransa ya groupe Mobimba Villa Nova yenani toujours découvrir ensemble na bino journée ya lelo dimanche 16h30 na biki bino tous aura chance ya rolanda émission solo la bien émission na bino ndenge kaka ezala to ibisa bino ke pesa eloko ozo eloko solo la bien ekiti na résidence place nini artiste oyo to yambeli bino dimanche lelo avant d'aka place ezali yenani artiste ya maestro Fa Brigaz to beta masolo ya musique suzala ki comédie to linga to sikama to beta masolo ya musique lelo to koyoka ba son ba chanson nini abeta na kati ya Villa Nova to iba auta wapi ava kuma Villa Nova artiste bonjour. Bonjour Gambo de Jacques, bonjour. Merci chers téléspectateurs, bomoni artiste et musicien azana plateau ya solo la bien to betane masolo ya musique du mois le lobino tout bozibi sonanzela émission solo la bien ezaya bino ezabino artiste et musicien oyo azwe Pathé Monde ngana benga mingi donc Messi Lionel Messi yene muta simbi makambo na kati ya Villa Nova après leader ezai na kati ya Villa Nova yenani 10 match 10 match donc Messi à Villa Nova artiste ba tunyo soisi chance lando dimanche lelo message ni important aux apona ko memela bango dimanche lelo. Ben ça va bon dimanche na batutu ba ta biso. Je commence par saluer le maître le maestro Fa ainsi que Biro Nyonso a commencé par le CG Yves Mbouyulu, ya Doudou Bessa, Papa S, ya Christian Decornes, c'est Tidia Pichon Binza. Batu nyonso bon dimanche na bango epi na yope na grand portrait na caméra kuna mutunanga na bosani kombo na Joël Makese na femme na epe na pesi femme na mbote femme Joël voilà puis ba konzi tout ya Solid TV bango nyonso na pesi mbote. Merci. C'est pour la toute première fois na de Canal Solid TV ngamo voilà. Merci chers téléspectateurs yenani 10 match grâce à Mbite le bakito le kilo 10 match yeyo grâce à le bakito le kilo 10 match yeyo 10 match na juba coup de fil belé tellement na zamingi pembeni na bino ba artiste musicien na yambaki ba collègue na yo ba auteur collègue en émission solo la bien la fois passée na yambaki bango ba betaki masolo concernant Villa Nova santé à Villa Nova et je vole ndengeni. Ouais ça va yo moso moni comme on a que c'est bon ça va ça marche to bosser tout doucement. Et bah continuer à consommer cursus voilà bon consommer album na bango ozo na marché ndengeni kaka ezo beta mikolo oyo na yebike pesa eloko ozo eloko le maestro Fa Brigaz balobi que bientôt tokozala na répétition na to ebaka ndengeni tokosala artiste parcours na yo na bandako balingi ba mona na Villa Nova est-ce que au mona naka avant Villa Nova outa wapi ilelo yo oza wapi lelo wana Villa Nova mais outa wapi pour lelo ba découvrir yo maestro découvrir yo que non 10 match aza musicien déjà. Ouais naza na un parcours vraiment moulai penzate puisque musique est inné en fait biso nga na botami na famille artiste pas biso ba comédien baza ba joueur bazali ba joueur teke en fait mais ceux qui bat les ande obeta na quartier malgré mtamta saelo na je fais la musique ndaku ba non luka ba ndeto benga ba musique à recherche les années par exemple na sepela na style ya baluba par exemple na yebite baluba ndeni ba yembaka na ça ba recherche on na luka ba yembaka ndeni peut-être ba tomboka misusu et après j'ai travaillé avec mon vieux Sed and Play oui bien à Kitira PV c'est lui mon père il est pendant travailler depuis dans la qui na ba première secondaire tout petit fait nga maintenant linga musique pour nga sono ka chanter aoyemba so kaza tendre na voix na maintenant linga ba voix wana maintenant linga plus yango et puis na travailler na yem to encadrer nga ti je travaille aussi avec mon vieux Soleil Wanga Guy Van Brand pendant moins quelques temps après light music voilà. Merci Boyoki parcours ya nani 10 match Messi Lionel Messi oazana light music na orchestre ya le maestro Fa Brigaz artiste 10 match na ebiti tolingi toyeba parcours na yo na banda ku balandi
au place outil bayokio na kati ya Villanova ozo jouer rôle nini otaki artiste et musicien na chanteur na chanteur mais chanteur ba makomi balé chanteur makomi balé en fait chant oui danse oui na chanteur et puis je suis aussi le chef du village voilà je suis aussi le chef du village donc voilà. Chef du village, aux chef du village, quel village? D'être le chef d'orchestre. Okay, voilà. Okay. Donc ce total est bien Villanova, Yonemutu, aux capitaine nango. Je suis que le chef. Dans la serviteur na bango, il y a villageois, tout. Voilà. Il y a Villanova. Merci Yende Aza, chef na bango, na kati ya village, ya Villanova, nengeka ezalaka maestro apesa charge wana. A gérer ba mikolo ba masanae na ba petit nae tellement ezaka musala bon ba collègue nae azo gérer ba collègue nae ndenge kaka ezala kontak chef ya orchestre ya maestro Fabregas artiste et musicien to yebi ki oza grand chanteur na kati ya mouvement ya Villanova light music na kati ya light music soki totali maestro azana milier na mona mingi yo zala na gauche nae et sope totali na droite nae na mona mingi masana bien filé donc si c'est ma classement n'engé bossala rango n'engé wenge maison mère to bana mona à l'époque Ferré JDT héritier bino pe bozora initiative yona ya koko na bino leader na koko na bino wera son non même pas ça par rapport à biso déjà Villanova to na façon na biso to yembela to na façon to yembela biso ezala te sauter na orchestre msusu ezala mona bon nano bango ba tout ba ta na za un peu profane les baloba on a expliqué des tout le langage en boca des to benga chanteur pourquoi tu ne sais pas comprendre chanteur première voix deuxième voix malgré zalate qui nga imba première voix zalate deuxième voix zalate mais ndé zala mona o ndé to ba ya imba voix likolo ya imba voix c zala mona muta likolo muta c muta likolo mais biso ya rande ngona te en fait place au bana j'étais déjà so tali biso tout biso zala ka biso nyonso to imba ndé moko à la place mort en fait au romona soit nzembo mobwe place aux urbana mutumso à côté les mawana place mususu mutumso à côté les mawana place musu peut bako ça la peut échange des ala kaka donc ils ont par rapport à mamio urbana et puis côté les ma biso tout à la rappeler na presse biso nyonso voilà. Merci Baron sur la période de prise nebi que ya zalra mingi période maestro po maestro a activé la raïba chaleur donc maestro ba mieti kitarana et kitilande 10 amati yende nani yema kambo balobi ke yemuta simbi makambo na kati ya Villanova na ebité journal lelo dimanche lelo na ba parler sur vos sentiments musique tous en a 10 amati hein bino tout vos chansons na solo la bien dimanche lelo ezaka pesa eloko ozo eloko venanga sele kele na yolo babi yolo c'est dalance yolonde makambo balobi awa tobeta masolona musicien artiste na banda ko bana besoin de découvrir talent autant que 10 match capitaine de l'équipe ouais na lingaso na en fait ko découvrir talent oui bien na robanda ndeni ndenge ya si oyemba les nous ay émission journée le dimanche musique donc il faut pas sentir que non 10 match à OK moi j'ai commencé d'abord na EP na Pipo si EP na Pipo na bana sala solo voko moko za Valeriano ezala kana talo nango te aime kasi na bolingo la tiselinga ngo na mosapi bubebu na ngai yo Hervé Zianda mon ami aime tala lelo yo bubebu na kati bene va parler va continuer va tout va chez Vanessa monde na Congo en fait Congolais a découvert que na mboka na ngai to baxi chanteur c'est-à-dire que audience on a la chance ya audience kala na ba EP na Pipo déjà Congolais comprenait que mboka oyo ba baxi biso chanteur moko c'est-à-dire maestro Fabregas baxi batuke mon ba chanteur na so auto zala na Congo po ya zala déjà c'est-à-dire non la sabine sous chanteur moko depuis EP na Pipo ne on a yakana kasi na bolingo la diselinga ngona mosapi bubebu na ngai yo Hervé Zianda aime tala lelo yo bubebu on est dans EP na Pipo on est dans light music après tu es sous dans Poison Antidote il y a pas mal de solos vocaux dans ce moment naimba Prince de Drancy naimba ezakanga moto na nyokamela kalovi akusta
moto mokota mona lola ata na ndoto kasi yango ndete koisaka kondima ya ba Kristu. Voilà, prince de Drancy. Et puis na fils du roi na ya oh Yahweh tala mo panzelo ngola kiepa nanga oh yango nde komi rebelle Nzambe. Oh Dieu le Père, faut qu'on ait bâton et mon maître sur le bas meilleur vocal de l'année. Oh Dieu le Père, ma benini na sali po bébé nanga lela mon bébé to flan et pa ozali yo kanisaka pe obanza kanga awa bolingo e komi yakoka no le komi yakodio kole komi yakobenda na Diego kitomi mon vieux Moïse atembon. Attention na love nanga na kotomboka ya Christian de Cornes bébé to flan ya Janobi na nous boss tchétchéli sele daki na fils du roi et puis na amour souffrant on a yemba on pour na chanteur moni na mon problème mo boy na comprendre vraiment ba chanteur na passe dans le sens ni nga na chanteur deux abo yambi chanteur na mission so yambi porte-parole il faut aloba so yambi musicien il faut bête instrument de musique so yambi chanteur il faut yemba bino comment confondre moi makambo mo na yambi chanteur banda ikolo be monsieur s'il y a yembi bête. Après ça l'émission annoncé que non tous na chanteur na plateau mais il nous a prouvé de quoi qu'il est chanteur. C'est un vocal wana na bata on a ça là c'était pour les chanteurs bah tu vas comprendre que ba yemba bon un vocal mon souffrant aux mérité qu'on remplacer monsieur Franklin n'habillé à $100 mon amour pour beauté na éthique là de génération en génération bébé kojala nayo une minute avinanga ai Kevin Kaembe ya Kofi Ditu Sek Didi Fin Johnny Nadel Lonzoka bébé Toflan. Voilà. On se pousse il faut koyara. Ah oui bien. On se pousse il faut koyara. Richesse et l'équipe matière première ya mboka Congo. Ezalaka yo bébé nangai. Même atana kebula zotu ya mpamba. Molimo nanga etikala kwa doreyo. Tonga midi po kwanga c'est adoration. Pasteur Iki Muzembo Elmani tout David Lutete. Bébé Toflan Mélène Nguba Alia. Voilà quoi. On y a eu pour antidote. Tu es clôture. Après, Kirsis. Merci Yenani 10 match Lionel Messi oazo pâté na Villanova acoustique ngane na compléter Messi pour ba 10 mingi ba dolsa ba 10 yaka batumu ba betaka déjà bien ba dosar to ba 10 ya monde bango nyoso 5 ngai puisque nga ande nzembo. D'accord, on parle de la chanson, c'est moi je passe à la télé, je parle que de la chanson. En fait, na nenga aventure tenga yebi na ngate soki okosa l'émission mo bengi chanteur na leki na rapé mututé mais ils a chanteur moko te to okuta na plateau boya compliqué nga puisque nga na ndé chanteur okamo. Merci 10 match solo la bien ça on a organisé non solo la bien est organisé casting moko ya ba chanteur donc 10 match donc 10 match à Rosala on a ba chanteur nyos au solo la bien à sélectionner pour beta na chanson. C'est la famille. Il faut le merci to un mot côté le Kabossi toujours quelques chanteurs to côté le Venanga Didier Lacoste toujours quelques chanteurs. Après tu peux pas faire rigole à Jésus de Nuance toujours quelques chanteurs que tu peux na Villanova toujours quelques chanteurs que tout ça casting donc le roi 10 amantio au lobby qui est compliqué j'espère aux hommes on a été mais pendant les jours on a monde qui est pas compliqué on a des chanteurs sur un côté on a plateau sur un côté on a plateau puis ko bangaté mais avant na yemba na réfléchir sur un côté on a plateau c'est bango bandi yemba nga avant na yemba il faut na réfléchir pour ba chanteur masaka dika sur na luki bien sur na luki na comme 4 mais 24 communes on a le beat ba chanteur bon ils va chanteur musu na yoka bango nante na lo ba oyo to yoka biso nyoso na yo nanga na ba tala biso puisque ça ba bon chanteur bana mboka oyo
bamisusu mpe babima te baza chance ya kobima te lokwa biso boye baza mpe kaka na mboka lokwa todécouvrir bango nano te moya totia bango ya te nalobi nde eza na bachanteur oyo soki baa na plateau nga avant nayemba soki bango baza wana il faut na réfléchir nano na oyemba nini mais les autres toyemba na biso puisque voilà voilà quoi yenda ni 10 match aboy to pc ba grade belé orotanga bango na yebiki ba masana bazali o déjà bo betara bien na ba groupe mususu 10 match ba to bola ndo dimanche lelo na Soli TV yango ne makambo vient nga Bruno Kanza cordon na Soli TV ba lobiki après yo na Soli TV eza Jacques Linga loza devant caméra soki boy sala émission ele ka solo la bien na kata Soli TV nde o ba vitesse ni donc ngape na zara net 10 match so ba journaliste belé ba na Soli TV. Donc, na l'équipe bango, on a l'équipe bango, soit tier présentation, on a bango, il faut passer le repas et le 10 match. Na banda ko Bolanda yo, fimo boya bien ya pembe, grâce. Hein? Ana bandal. Yim tatinenga na sale fa na lukela yo. C'est merde, na lobi fimo boya ya pembe. Hein? Ana besoin non, on a besoin de 10 match. Donc grâce à ya ombiti. Je te salue, voilà. Ouais. Donc, 10 matchs, tantino na AFCnga na lukayo to solo to beta na masolo na plateau ya solo la bien de to kito na ndako boye. Na yo abena to na idol na ndingi bana ko penser que non lelo tangi que non bozaki na ozana famille ya ba artiste za ba comédie baza. Idol na yo heureusement au lobaki nga 10 match juna ko bima. Funa yemba lo kwa V1. Il faut na yemba lo kwa père wan. Est-ce que vision et ça la idole na yo ezanani bon bah toi une fois on a expliqué déjà tout le monde à mon net na offenté nga bena ta na botami na ki na idole te ta na bande comprendre musique déjà la toi luka yemba luka mo na déjà na idole mais au moins na na ba chanteur na bande ko sepela na ba na musique ko so na yo ki chanteur mo boy mo na sepela na timbre na par après tant ce que na yo comme pena maturité pena y ne yo comprendre que ils en chanteur mo biloko na linga na yemba et déjà yemba makambo ba façon na linga na yemba à l'époque donc mbala mona ngamo na vana bikino lui c'est mon idole c'est John Poy oui à part John Poy j'aime Sad and Play j'aime Soleil Wanga Givan Brown et puis Jos Diena pour nga fan na culture pays nga na fan na culture donc tant là qui moni wenge tant que pela moto na BCBG maison mère quartier latin nga ce qu'on a fan na culture pays donc batonda linga na John Poy en fait na banzembo na ye na zanzimbo na lingaka likole ko ina mvule konoka e seli jakangena nga boto ekotiola o likole ko ina yoka mokili mozali nde koningana lisolo mosusu te kaka sembongo e odele yanganga mama e mikolo mikomi nde na suka bolingo zali koboya ngai o mokolo ya yambo na bosanaki kotuna yo selija e date yo koboya ngai pasi eleki nakei epai ya nganga koluka mieke mpo nazwa mbongo mama pasi eleki banganga batonda nde lokuta oro nganga nazwi malheureux lokola ngai likambo ya somo nganga asengi nga lisusu mbongo eloko oyo nga nazali koluka désespoir kelani defisanga mbongo na dondwa nazali na fuka ya moto te. Là c'est John Poy, c'est mon idole. Merci John Poy, Yosa idole. J'aime le faire comme lui. Paix à son âme malgré sa tête. J'aime aussi mon vieux soleil wanga. Oh sera noirité, nyamuguwa. Simon Kimbangu no, Rable Martin Kama, Cardinal Maloule, Balembonge, Simon Kimbangu, Papa Jean-Paul I, Asalabola Mobele Namoho Kili Bandima Bangute, et Bango mon pao Nabisue, Elodie la maintenance. Merci chers téléspectateurs. Dimanche le on a bisa qui bino dès le début que ba obozubi sona nzela to yambel bino artistes et musiciens 10 match au jeu le pemen ya Meti noir les maestros Fabregas. Na bisa qui bino za émission ya koyemba na koyemba dimanche lelo eza kitoko pona bino. Na ebiki ceux qui bozu chance ya kolanda solo la bien na Soli TV bo pesa merci. Na Joël Makiese yenani Joël Makiese
moi na ya batu ya maman Brigitte Kenge, le maman Brigitte Kenge balobi. Merci pour obote la biso Joël Makisi, moi na moko boya mobali. Aza si moi caméra ndenge kaka eza pesa eloko ozo eloko. Merci papa Gaston na kati ya yolo nebi kezayo, venanga selekele toujours maman Laure, maman Edino, hein. Donc balobi yonde makambo, yonde mutu salaka kino. Moi na azala avant na bimana ndako kaka ba prière osalaki yango ni makambo tozo betaka ma solo na artiste musicien. 10 match tomoni toyoki bayoki yo ba idol na yo o tangi o sale pe ba voko na bango ba chanson na bango le roi yoza mingi côté culture pays. Merci monstre d'amour talabatu o bana donc bana bazaki ils ont un côté moi la copie monstre ils ont partie vie privée. J'aime sa façon de vivre en fait. À l'ingate ma vie privée c'est la wanga en fait aux hommes taliboso dans salle émission place na vandak j'aime pas la vie privée dans la vie privée nanga donc les moi j'ai ça moi ça me concerne pas la vie privée dans la vie privée nanga so dans besoin nanga tout dans la musique c'est tout donc voilà les a groupe na lingango de toute façon na bango ba finga ba tuté ils sont polis donc voilà. Merci Bazaka Poli ni banani ona culture pays ya monstre d'amour. Vous connaissez que le but tozala na place des évoluer place au te ka livre na yo. Tozala ki ona o sala ki pendant solo la bien en tout cas et sala ki solo la bien makasine bien encore na répétition vendredi à l'élo na 20h. Kaka nenge ezala pesa eloko ozo eloko. Président Roga na Brazzaville bi que solo la bien ezana pona yo et sera musique mobimba. Sans oublier masananga DJ appel masqué. Toujours na Brazzaville na que DJ donc 10 31 10 DJ appel masqué on va monter donc 10 31 10 DJ appel masqué et puis je profite pour saluer mon papa Christian Ngani là m'abattre lui c'est mon papa Christian Ngani là m'abattre et puis notre tonton Ramsès Chikaya Ramsès Chikaya merci beaucoup. Un que tous en Brazzaville, on a les 5 J, tous en Brazzaville, Point Noir, et tous en Dolizy, tous en Osso, tous en Awana, et puis je salue aussi Karine Longefa, ma petite Karine Longefa, dans ma Brazzaville, tout, dans ma Pontenegre, et tous en Mbokana. Merci chers téléspectateurs, tu es biteni na bombele bino dimanche lelo mais na yebi beaucoup sepela ningi ka bomesana ko sepela na ba musicien o azo voler pemeni ya maestro Fabrigas. Artiste parcours na yo toyoki ba biloko tie na kati ya Villa Nova toyoki. Est-ce que la Villa Nova yoki na ta mon côté. Sérieux? Là il y a light music. Light music pe na longwa na déjà. O longwa déjà. On est très orchestre maestro et mon. Donc comment on a Villa Nova. Zela. Son atali bien. Maestro azana de orchestre ami bali oh Villa Nova bon mona ozana te ozana za maestro fat so tali men ozana mona babilonga biso ya rata oh biso tozate baseda bazate ba Thierry Migler bazate ba Bina Filé bazate ba Materazi bazate ba Gisclar bazate ba phrase bazate ba Archinias bazate à part 3 jours mutu yaza la rapport yoyi. Donc ce total est bien, c'est bon là, c'est que Fabrigas a un déco. Donc face donc groupe A. Oui, bien mon demandé groupe A T groupe groupe B PZT. Tous en dans light music et orchestre maestro Fabrigas. Et puis Villa Nova orchestre na biso. Oh maestro azaka chanteur simple. Parce que leader parce que Villa Nova ngam na dirigeant. Ah voilà, OK. Pourquoi you aussi et la chanson on a pendant que succédeur na yo au succéder au tant que chef ya orchestre azaki chanson il pas de chanson on n'est pas dirigé qu'à Villa Nova na PC mbote place azali ba mbote belé na les live force un bosseur Francesco Totiyama dormir na biso davana comme chef yim tazaki chef na Villa Nova relation ni bozana ya bien yonaye au avant chef avant donc yom tu au remplacer tous en a un groupe Francesco tous en a carré c'est mon ami c'est mon frère voilà you au but drummer mais ngane c'est un chanteur c'est un chanteur comment you comme c'est drummer masana yo donc chef na yo ancien chef na yo Ibraton ngana ngana ba relation ni bozana ngana pardon
drummer oyo ozolo ba drummer ngane biki aza drummer ti donc ti kufate mais bon avec kufa peut-être en fait so na bi bon kufate mais biso dato longwa makambu nango na bossa na mama light music na yeba ngo sou bien te biso tona Villanova tona Kirsis mama light music na bossa na yeba ngo pena bien te mais na yebi que light music maestro Fab ba misaki ozana azaki na ba tourner na ye et puis Kalate a obimisa le 18 mai a obimisa sous single name sous pensage quand ya light music wa light music a ebima pensage dans internet déjà ezali biso toyoki yango mais c'est chaud total yango pe déjà mais voilà mon problème na côté na bino pe bobonga mandeni bo bête na Villanova biso to bosser tout doucement to préparer deuxième album na biso cible face au maître donc nanze moment na na kati na mo neti après nze mo neti mo na robwaka neti mo na après nze mo na se bina o daipe epole bina Villanova soit bino pe Villanova wana besoin que epole maestro na côté ne peut de bosala epole écoute tout ça avec dans light music s'il faut travailler on travaille mais maestro des fois on a après tout que ça choqué ce mot on a light music da biso biso tout ça na Villanova net le boy na couloir eza mamba Villanova au moins so yo mon maestro ça parce que c'est lui la gueule donc voilà quoi. Merci les maestros Fabregas tu es que couloir on solo bien à Rosalana caméra et kotambola parce que dimanche lelo après répétition tout kotan na couloir kaka ndenge zala to rendre hommage na nani. Merci chers téléspectateurs, émission solo la bien dimanche lelo. Ça na bandal na pesi mbote nani. Mère, non mère par rapport à père mbote ngwana. Merci chers téléspectateurs, émission solo la bien dimanche lelo et comme na suka kaka ndenge na ebisara bino ki émission solo la bien eza bino eza émission pesa eloko ozo eloko balobi tout ce qui est bino makambu do mais solution makambu na bino tout eza na solo la bien na kati ya Soli TV Cordo Bruno Kanza sans oublier DG propre Serge Ekanga apôtre Serge Ekanga émission vidéo non émission comme déjà na suka gel makie salobi que minute timing eza déjà émission comme na suka pesa ka moi de mabang solo la pona bon ba tout balinga diza match bana to mbanzale mbali vulu ndeka na lobby et nzembo moko ya na cible face au maître c'est-à-dire ndeka na moni nzembo na so ebimi peut-être na rodaye mais tout temps mais net na za kan fi net na rodaye mais dans envie et puis ça surprise na tour al bosso j'ai fait pour mon vieux David Lutete na immortalisé qui tour na immortalisé pe mutu moko mais na préféré na ko garder comme on est la femme du patron donc comme on est né to garder na et puis à chasse comme bébé belé donc te a botore ndeni kuna na kota ka ngamoko botore ndeni ngamoko kaka oh na lobby na ba musicien na zara ngamoko il faut déterminer qui est le monde voilà donc na masala volant vada na pied mbote place azada so yolo Dallas au côté donc capé la cointi coin donc adoration louange donc masala nga vada volant et puis mbéalisation mutu na mbeya venanga sous les mavungu wana ba venanga so bois ketene so après mission so bagarre venanga dadou donc batutu balinga 10 match lui-même les mystérieux Junior Malaïsa donc on a peine père voilà quoi solo la bien Jacques Lingola pesibino ba bon dimanche journal et en tout cas merci artiste émission solo la bien et yaki chio et comme na suka na habité mot de la fin il y a émission il y a les losikoyo na sepeli na batutu ba olanda biso donc tout l'an émission solo la bien eza émission moi eza bien voilà et puis bah villageois surtout après c'est vraiment beau donc bah tout Thierry Migler Gisclar Zanotti Cheftain Nabiso Maraville et Merveille Makengele na ba Sertou Elliot Mbayo Chancelvi Clémence Philo la sorcière Balenciaga donc bah tout merci bah tout Villanova mobimba pe ngapena pesibino ba bon dimanche les Fabregas des maestros les métiers on a vu que na répétition tout zala mais après répétition biso tout ville province à Kinshasa tu as consommer album kaka moko ozo paté monde na minute hein donc album on est en a pour na bino boya to yo quand à live na couloir
tout pesara chance na ba jeune musicien baza pemini maestro tellement fongola bango déjà motema maestro concert gratuit pesara bango ba devoir trop ba ya na ba chanson pour ba yembaka album ezalaka toujours top kangela bango motema te po yone makambo za jeune au travail na ba jeune ba se retrouver peut-être yo ba mikili pe ba kinda ba poto ba tonga banda ko mais musala yo salama parce que chef nazana awa cheye na palin bon ça va c'est que musala ozo sala bazo pesa yo eloko yo bozo pesa bango eloko na moni déjà place 10 match azo vanda ça va pepe lèvement je le maquille sur la caméra à vous la terre. Voilà, chers téléspectateurs, émission solo la bien et ça émission nabino tout tu aimes labino artiste et musicien nani 10 match. J'ai voulu permettre les métiers noirs Fabre Gaz Light Music Azalaki mena minute wazana vi la nova yende makambo balobe ke pesa eloko ozo eloko solo bien market journal le dimanche le web sabino ki eza émission nabino solo bien market ki bonzambe doto kotsa ki bonzambe na solo bien market yenani apôtre béni dans l'homme de la fidélité. Aïbsa qui bino que cité fidèle zana pona bino bozana bezo opambolama oyeba na bayeba yo espace ezapeka moko solo la bien market oyewana okozala na yo sans complication dans la solo la bien market tout le bela bloc abato zana bezo bayeba yo oyeba na espace ya moko solo la bien derrière caméra Joël Makié c'est solo la bien market ozopesa mon agent journaliste Jacques Linga Laurent de Nebsa bino non apôtre béni azana pona bino cité fidèle ezapona bino ba pasteur nyonso ozana bezo oyeba na bayeba yo tout la qui s'aille na télévision na Soli TV espace ezaka moko solo la bien market apôtre béni azana pona bino dimanche ya lelo lola e fongoma ki mapata ekitaki place ni ba ange bazalaki un rendez-vous na ba fidèle ya cité fidèle na kati ya yolo ndenge ka ezalaka tout souffler na élément oyo avec Joël Makié. Tout est possible à Dieu. Et il faut toujours être prudent, il faut être réellement prudent. Dans l'église, tout compte. Il ne faut pas voir le dépasser que de telle manière que je serai béni. Non. Et il a agi. Il a été envoyé pour l'église. Et la Bible dit ceci. La malédiction va tomber. La pauvreté va tomber. L'échec va tomber. Spectateur solo la bien market ça vous se plaît na émission ya apôtre béni image ya apôtre béni ba prédication nyoso ozala édifier émission za on a pour na solo la bien market ka ndenge ezala bino tout obo soutenir solo la bien jamais na ko kozala un grand président ngai place sociali depuis Brazzaville président Roga balobi ke extra musique mobima makambo les grands DJ toujours na kati ya Brazzaville. Donc on a vu que vous avez tous les appel masqué donc on a vu que vous avez gradé na kata Brazzaville ba tout bo soutenir nga vela nga tchétché tchétché ba biki yonde makambo tchétché na kata donc simbi orange mobimba yonde comme konza marketing na kata orange na ville province ya Kinshasa berger silence na biki na kata cité fidèle yoza extrêmement dédié bino tout bo soutenir ka apôtre béni ka ndenge ezalaka moizi cédé na maluko na biki solo bien ezolanda na maluko tchaka quand j'ai nene na maison communale wana pour ba fidèle nyonso ya solo la bien balanda émission na bango sans problème dimanche lelo na kati ya maluku sans oublier les bourgmestres les plus chers papi et piana balobi ke ba action nyonso zo na kati ya maluku solo la bien zana pona bino to kokita na poto découvrir monde nini ozo sala pona mboka na kati ya commune ya maluku grâce à le falanga na kati ya yolo na biki masolo eza déjà kitoko biso tout ozana papi et piana yonde mukonzi ya maluku apôtre béni. Merci na oza pona solo bien market. Na kolemba pete na zana pona yo na kosala nyoso o singa sala po ba fidèle ya église cité fidèle bazala toujours édifier ba tutu bolando na Brazzaville Angola prédication na édifier batu bayi ba ke non nzambe azakati na yo yoza te loka ba o bomi benga nzambe na nzambe zala nzambe mutu nzambe za nzambe bisonyo sommet mutu na mutu saisir opportunité na petit na Michel Mungimo yone mutu simbi terrain
pour le marketing à solo bien. Merci na ba marché nyo sozo pour solo bien Michel Mongimo, merci tinangai. Place aux en famille Mongimo Mobimba, masananga Joe Mongimo, espace terrestre na 2e rue. On a benga mingi mingi ngidi, masananga ngidi na biki masolo ça déjà bien. Dimanche les autres aux alana to laver na molo comme kusega ni zala espace terrestre et ko sala bien makasi masananga pe badge base kinal bana tout ya lemba place aux ali badge base kinal masananga place aux ali ça j'oublie bien tout aux chances là na solo bien marquate ndengera ezalaka Angola Brazzaville Congo Kinshasa venanga mif service mes condoléances viennent biki autour perdre grand et ça les gars passi dès et bimi le samedi dimanche to zala na to barande tout ça là to ya to insistera ndenge ezalaka mif service petit Emmanuel Campon et posant na 4e maison mif service ça j'oublié venangai Mich ba bébé ba botami belé Léonard Mich place aux ali solo la bien yango solo la bien journal lo solo la bien ma tu es un bel artiste et musicien 10 ans match j'ai évolué pemeni ya les métiers noir Fabre Gaz balobi ke ma solo ezongi elenge na Soli TV ça j'oublie cordon Bruno Kanza balobi yone makambo Soli TV ne makambo donc pesa eloko ozo eloko bana tout ya yolo petit nanga jansi na kati ya yolo na mbiki na kati ya panel 25 bis pas venir na selekele bino tout bozana bébé Sheidon na mbiki ma solo eza normal bébé Sheidon mon et maman na biso l'or moi si elle vient na selekele ma solo eza normal famille munzinga mobimba maman moboti place aux ali ba bon guérison na mbiki non les cas déjà na ndako poto solo la ndenge za la ba bon guérison maman arrive munzinga. Ça j'oubliais Marceline Nzema, mouton ça là que papa Emmanuel évangéliste Emmanuel Monsoaz elle a toujours en forme. Merci la bienvenue sur Roger Guichan, c'est Roland émission sur la vie du mois Chalelo. Je le maquille c'est ma caméra, le grand réalisateur monteur Yenani Erkil Mwangu, moi na battu papa na biso Erkil Mwangu babi botama mongala oyo kabilenya mokili. Donc botama mongala oyo ka sentiment ya kozala mobali. Merci chers téléspectateurs émission sur la bien et comme na suka na ko kozala jamais enga pona ko pesa merci Yenani Esther Kimbuta ma solo eza déjà bien ça j'oublié petite sœur nanga Beka c'est la vie du Bénédicte petit nanga ma solo eza normal Esther Kimbuta vient nanga Gelor bino tout Jos Mosange Alfred Lumanda bino tout babiki boba vient nanga José Kaembe ma